mbote mingi na bino ezali kaka ngai wa bino prophète Benjamin Belanga. Ouais, mais ça entend union sokoye ça bino makambo bino boyeba te comme ça boyeba. Bandeko na ngai ya Congo. Vraiment, soki ngai congolais yo congolais otelemite pour na Congo na yo. Tokoya ko beba. Yango na zako ya ko telemisa baninga o na part ya nkolo ndenge moko nzamba lo baka na biso. Congolais bosali ebele. Ba diaspora bosali bakambo ebele oya kitoko mezo simba te donc nzamba sengi ke biso nso ba congolais to bima to koma biso nso ba militaire ke samedi moko boye tozo kuta na place moko boye to lati ba tenue na biso ya sport jogging ya noir ya pantalon t-shirt ya pembe voilà pour voir les signes moko ke to kepe na to boma makambo ya mabe voilà. C'est ça. To sangana congolais. Qui to banda hotel marathon nyo so pas au moni chronifuati ya ko lobaka. To ça suna temps ko lobate mboka eza na guerre. Mboka eza na guerre. Nzala eza guerre. Faut combattre nzala oyo to beta yango elongo na mboka ya Congo. Na banguna nyo so ba sangana na Congo, ba sangana na Congo to beta bango. Bozela te ko no mundela oyela na aide na biso. Bango bazana ba clochard awa bango bazana ba sans papier awa bazokoka kutu te kosunga bango bon oya na aide na yo muto fani na mboka na yo biso mo a na poto na étranger na mboka na bango ba monta biso passe voilà donc biso to lakisa bango ke note toi fort to lingo so soin na ya mboka na biso chaque samedi to kutanaka pona ko sala ba sport pona ko sala ba lokola service militaire ba formation militaire fait salama tout le terrain est belé. Tous les ba maître bazali awa. Tous les ba ex-phase bazali awa. Ba jouer. Na biso pe ba civil tous awa. To sangana ka mikonyoso n'esprit de formation militaire chaque samedi. To sangana ka. Pona ko beta bale na bango te. Pona ko sala ba entraînement ba mettre chora bazawa na laksa ba tout mouvement. Ba mettre machine de guerre. Bozawana bolakisa bato mouvement bosangana to sangana na ba pays nyonso diaspora na ba Suisse na ba Londres na ba Allemagne na ba Belgique pe na France awa to sangana to sala elo mo ndengo wana po ba comprendre que nombre bato ba sala entraînement oyo do so ba ke kuna do guerre sili to sala ngo sa arme. Mais le mouvement na biso ndé aux important pour to lend ça déjà comme nzoto na biso voilà combat qui toko to sala ben pour na bana na biso pe to botia ba okota na kata maramango ba ya formation militaire bata mobutu oyo ya faza boya bokimate ata bokoli bino mtu ko aider biso pour to zo ba formation wana voilà et ça gratuit to futa ngoteza pour na Congo. Tant on va nous sangana ndenge wana pona ko sala formation militaire wana et aux ala bien et au côté amour voilà et au côté amour kat na biso peuple congolais et bambongo et ko ya belé pour déjà de soko mina amour wana o bunda pona Congo yo tata mama ko tikala kuna te bana biso to bimisa bango na kata makambo combat kitoko to sala yango wana po to libérer Congo ba kanyango menoti boye ba kanyango na singa. Pour yo congolais on se retrouver te pour yo congolais kufa na mboka na bango non et puis le baka ke balier ça va bien tali bumu ko munene yo ozaka bon na kisasa na mboka ya bongo ba bebisi oti ya ka formation militaire oyo onde ko ba shora ba ozala wana ba frère Boketu pe ozala ba eso ba frère Odon ba edi tout nyonso ba mama Congo alati tenu na yepo na bunda ba papa c'est les zino ba mama nyonso mama mungala to kutana ata pe to kozwa pema pour na sauver Congo image wana kende bongo formation militaire pour sauver le Congo formation militaire pour sauver le Congo pour Congo la litro to fana poto ta taba mabasaka biso ba mo ba taba rai na ba oboni ba rai na ba vous comparez un rail na bino qui dans matadi botana rail à train batabu balingi bino
alingi bino te vous comprendre est-ce que akoko ya na aide ta ça la bino ba terrain wana elongwa Kishasa ti Lubumbashi elongwa Kishasa ti Mbandaka mundela ko ya nango te awa moni asaka na bino je vais vous aider les Congolais avec cet argent là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ton argent? Tu donnes ça au président pour que qu'il mange avec c'est quoi là? Ses collaborateurs Satan. Hein? Non. On n'a pas besoin de ça. Congolais dans la poste union pour libérer le pays là. Voilà. On a prophète Yanzamé dans le but boye bate. Voilà. Yo le banga que t'a sous muté bébé. Mutu fait bébé banga. Mutu fait bébé banga il n'a pas na Congo. T'as ba train haut. Est-ce que ça na Congo? Train haut. Les a Congo. Les a ba train autres les longs le roi Bandal pour na okende Gombe. T'as train haut. Mais oh ya bino bolongo le roi ti matadi. Ça né mo kout na haut. Dobino vous allez ba train quoi hein? Bozolu la peu potong. Bolo ba peu to andemo comparer Paris na Kishasa. Andemo. Kishasa ka photo ka ya pambo ka sa guerre la kawana. Et puis ba to ba keninde ki ba zongi. Hein? Mundela zo mona ngote, makwa mona ga ngote, tanga yaki wana. Aotala batolo na bandala bi bato ba na passe pende na tika monga na passe. Ba tika biso na passe poto yo sala ba main d'œuvre awa. To lo hotela on va fulu, ba on ba ngenga, biso to kuma Satan. To beba. So mutu nzamba lobité bokoyeba tendeko. Moi je suis pour le Congo. Ata yo zwa mukanda ya mboko yo etali yo. Kolobana teke yote l'accent village na bino batu mwindu. Nyo ke odondo ngala koma nga français, na koma ke nga kini ka boye comme français so bebelinga kuna na ozonga nga comme français. Ozonga mboka na bino. Tala mentalité ya congolais. Na ozonga nga ko na zui nationalité ngo poso na ke Congo ate baby ba ko ya kozonga na ba français. Po ba tona village ni. Andeko. Ba papa pa na bosa na ngo ba manger bien esprit. So ba moni oza moins fort allez batiki yo. Tant ko koma ka mu bange ka bo pour ba ko rejeter yo. Voilà. Omoni mundele azana profiter trop. A profiter na ba koko na biso na ba richesse na biso ti lelo azo profiter na main d'œuvre ya congolais. Total ba congolais ndi bazana batondi na château rouge. Tu na matonge. Hein? Bango nyo sona ba ko ke no bongisa mboka te. Bazolandaka ba soso bazolandaka ba bilo pampa mamundela zo bomana bato pour evimbisa ngo mabungu. Madame, monsieur. Bokoto TV, Boketu premier, la tâche tenue, to kutana chaque jour et chaque samedi côté Morboto, to li ate bemli. Pour message joine kendi. Papa eso, to kutana. Voilà, qui soda formation wana. To kendangu. Tamba mona biso ke to sala to mekola to sala ba comprendre nombre kaka bato o ba ya ba onde mutu ba libérer Congo et comment to lâcher bato et atike marche mako to lo bebele to na sona temps o lo baté to kende formation militaire sikoyo ba terrain za belé na France ya la belé na Suisse ya belé na Londres. Benga yo maître ya mamuta makasi benga samedi bokutana e bandaka muke ata 12 personnes muke so peut ça 18 ans ya formation wana nzambe ka mutayebi so peut ça 2 ans quand nzambe mutayebi makasi na biso moka oui bozo mona Ukraine ko mboka mwa pasi ba kama upe mukie mais mutu nyo so bina na obunda po na mboka na et c'est ça. C'est ça. Guerre peut aussi la tête au Konega. Bon, Zambazwa, le Kum, à comme on a Jésus Christ. On a vu que tu as vu, on a vu que Amen.